bonjour et bienvenue dans votre site 3W Vérité Universelle Télévision, la seule site qui vous donne les informations précises. Damakasi ya mo boss maître John de Bus Zolanda mwana poto ya tanga nga benga ka date na nga bino pe sala ba effort ya koluka. Ba date na bino balobi mission na bino bolinga ka mingi masolo ya artiste o ezo mema mana ye moko El Gilo Rajila Bubilenga kati autrement dit selon de la presse moi moko ya makoprendre na kati internet quoi balobi bozo mona œuvre tout ko place nazali hein bana poto bana Paris bokoyeba yango sima mais sans oublier mon équipe technique nyonso na pesi bino ba mbote belé na bosanité mama ni na pesi ba mbote na sima ya caméra na moni pe Eric Abdala mobali ya pousse pe ya pembe na kati ya Vérité Universelle na kosenga déjà na régie ba ko balancer pour na côté déjà invité na ngai déjà na ba da ko pousse na place invité na ngai déjà Azali, bonjour. Bonjour. Papa, bonne santé. Santé bien, maman. Bana poto bazolanda lelo Vérité Universelle ezambala liboso lelo eyamba na pesi liboso na Naomi, merci beaucoup à toi Naomi. Moi c'est yambinga na kati ya Congo Suisse. Vérité Universelle ezambala liboso eyamba yo na kati ya Vérité Universelle mais kempe ko hotel sa biso bazomona ka ba art na kati ya studio na yo na kitelo lelo vraiment na kati ya terrain bazomona ba art tozoyeba te eza ba art tomona o dessiner batou basimbi balance o mekepe ko se présenter na kati ya Vérité. Ah, merci beaucoup maman. Na ndengo ye kotala ngai na télé na ngai na sepeli bémission boyefo ezalaka pour promouvoir biso ba artiste ba promotion na biso fokinda libanda hier par-ci par-là na sepeli mingi. Moi je m'appelle Jerry Guinamao, je suis l'artiste peintre, j'ai fait l'académie des beaux-arts. C'est ça. Ouais, papa Jerry qui est artiste au Bandiango de prix quand au Monio Kakalilo Maman pour décorer déjà. Et c'est déjà combien d'années Bando Bandi Moussa? Na Bandion Mwakala, na Bandion Mwakala, na Bandion Kala vraiment pour arrêter nango na makila wana eza ine. Mais pour nous perfectionner ngo wana ta on a côté académie toujours travail. Mais tant on a six na niveau supérieur, on a comme qui professionnel, na bondo ça na ndenge ya qui professionnel, on a qui na 2005. 2005 tu les lots et le koni poussé vraiment OK kotanga na académie. Oyoka ki sentiment wana ya art et pas nani pe le lo yo pe okomi yo banda osala ngo. D'abord art et tant on a zaki mwana to banda ki ko mekola, ne balwa ko mekola. To banda ko yekola ko ki dessiner na ba ciné, ko dessiner na mabele, ko dessiner na ba papier. Souvent ngana laki o même papa lobi boki ko tanga. Ngana ki place au tanga mais nazo tanga te na sima bakayena nga. J'ai dessiné à dessiner en tout moment on a ko dessiner. Tant on a six ba classe tangai primaire tant on a du certificat et c'est une orientation orienté à l'académie des beaux-arts on est poussé na kinde ko valoriser yango ko pousser yango jusqu'au pesa yango valeur. Merci beaucoup vraiment na yebi vraiment qui a pour bête la bus vraiment moi art to senga déjà na maman nya et deux bus pour na moi papier duplicateur déjà maman ni moi c'est ambiji moi c'est Taylor Van Damme hein lokola maman Micheline na kati ya Suisse papa meka un peu ko expliquer biso to moni a bebo azo beta lance to moni ba ndeke likolo ya nzete to moni pe mwana ngo likolo na yeza ya kofungwa mana nzete na kati to zo yeba te art o ezo signifier vraiment. Alors d'abord titre la responsabilité. Pourquoi responsabilité? Na aja mwana oyo akomi da responsable ya yemo ya komilesa. Donc soteli mouvement na e azo chasser bandeke po bomandeke alia. Oh c'est pas bon. Eza malamu te. Eza bien te na aja mwana esengeli atanga nanu ba classe. Donc notre pays, notre continent, nous ça les qui bana boy batanga classe T akuma responsable akuma bon bande qui pas milesa ndenge jangu bala auto yemba ki bayibi binga bomwana do bayibi déjà na âge boy âge za classe âge moko mwana fois tanga bazo futela classe bazolanda ye bazolanda betite na ye
ti akokola akokoma responsable mais na age ya mwana oyo déjà koma oluka ye moko amilesa eza bien te. oyo elakisi nini? Voilà, même eza en mariage surtout na thème nazolobela oyo ezolakisa omoni moto apasuki mwa robot na kati. Donc pays na biso c'est comme si tout le monde comme robot et robotiser tout le monde. Soko travailler te okolia te, soko luki te okolia te. Or eza bongo te. Donc moto komi obligé ya ko travailler kaka fo alia, ya ko débriller kaka ya osala nyonso fo alia. Donc moka et comment robotiser tout le monde eza malamu te. Yango tant qu'artiste mais ko lakisa ki tout le monde a comme un robot na Congo, na Kinshasa, na Congo. Vraiment, merci beaucoup. Balobi, tout le monde a comme un robot à Kata Kinshasa. Balobi, ba parents, pour me camper, pour soutenir. Bisope, bana, bino, pour sundo, le biso na ba âge, moko boy. Et ça même pas à côté kabana, mona mona na âge oyo. So ko tala e boy vraiment, hein, papa na ndimité mona koko madana ba 18 ans. Je ne pense même pas oui, ça déjà moi na muke au monde que a ça la moi fort moi ndeke na ye. Kwa ke ko tumba luka moyen ya ko lia na butu tozo poussa na toujours hein. Tout monde peut le sous ah waouh. Très joli hein. Moi c'est kitoko mais tout le monde moi c'est moi kitoko mpandi na ye na droite na ye tout le monde éléphant tout le monde poto aza kozika totali likolo tout le monde bandaku ba éléphant to ebité o ezo signifier vraiment nini oyo juste ezo signifier na ina lakisa kibumunene ya mwasi la grandeur d'une femme mwasi aza munene peut-être biso en Afrique to na Congo to mona valeur à mwasi te. Moi ça vraiment munene. Tous exemples ya ba maman na biso. Maman zo sipe auto na libumu pendant 9 mois. Mais comme na moment moko boy na ba est ba beni la viol faite à la femme. Eza bien te kaka biso moko ba nationaux tozo violer sous bandeko na biso basi. Eza munene eza mabe ya onga ngene la kisana batuki na comparer moi ça zende mona ba Sheraton. Ba grand immeuble wana ko ba dozo pisa valeur. parce que na mutu ya mwasi moto moni ki eza ko fungwama Voilà. bébé ba nyama ba éléphant ba girafe. Voilà, c'est la contemporaine. Donc l'art évolue comme la technologie évolue, l'art aussi évolue. Donc on a là que ça moi si soit ça munene le rôle là éléphant ça munene et puis faut tout tika braconnage koboma éléphant pour nous rejoindre kaka lycée qui a éléphant qui est teka les amalam de union soit des en cadre qui tout comme éduqué viol fait à la femme ils a bien te respecter moi si tu peux ça va valeur à moi si pour moi si tu as qui yobotama a bombio pendant 9 mois la libumu et pour bercer yo les locomis papa au colis mais aux violés sous les amalamti. Voilà, merci beaucoup, très cher fidèle internet. On va ici Jarres entre l'homme musique et Nakatia Suisse. Mobali Ambinga pour nilité Maman Vicky Cartel. Maman Vicky Cartel, moi c'est Ambiji. Le coup la Maman Micheline Nakatia Suisse, babi moi si aza toujours munene malgré tout bon mon alors j'ai la boire qui maintenant toujours munene. Na toujours munene, let maman nyanzaka munene. Babi moi si mutu na yeza mambo. Beli moi ça za munene pour biso basi parce que biso basi nde tozo bota bino tozo sala bino to bombi bino pendant 9 mois na kati libumu na biso ko violer biso ko sala biso mabe pourquoi tout monde papa na biso sali art oyo maman livre pas au pix ça va biloko mais bino bo continuer on sait pas bien il faut laisser il faut vraiment que tout monde a sali art oyo to kiti a na c'est tout monde photo ya papa na biso waouh tout monde vraiment yende mpanzi au dessiner qui est ce que ceux qui m'taïle à muso ça il est portrait boy vraiment combien pour ça portrait boy vraiment en public boy la télévision ils a bien coulisses faut m'taber coulisses so benga na numéro na téléphone to solara bien. Merci beaucoup to awa to moni papa na biso German avandi na kiti likona ya gauche eza na ba fourchette ba lutu na mutema na ye eza na ya kofungwama toyebi te omeka mpe koexplike biso lisusu ezo signifie vraiment nini nyonso oyo na kati ya papa na biso. D'abord premièrement so tira attention lo liboso omona eza cercle ya jaune donc na couleur jaune et symbolise espoir.
Hein, maman dit moi c'est ambition. Moi on a la petite jaune toujours, on a toujours l'espoir, hein, on a toujours l'espoir. La moni bena jaune espoir ezali. Voilà. Donc yango wana pe espoir. Donc soda le bi espoir pour na nini. Tango yo komona illustration na ngai ya personnage na ngai aza un peu déformé. Donc c'est-à-dire ata oza handicapé physique, ata oza sourd, ata oza albinos, ata oza pauvre, oza malheureux. Local aux envies, il faut avoir toujours l'espoir. Zambemo, Zayebi. C'est ça. Vraiment, merci beaucoup, Balobi. Hein? Oh, Lobi n'a pas de maestro. Alobi, bina filé, pardon, full boss, alobi, ata moi na baba zaka, moi na kizengi, moi na. Koka moi na, détié, passé un fur, mais tout le monde, kasa na deux fois, na li colonaye, mais toujours, aza toujours moutou, aza toujours na espoir et belé que un jour, Zamba Rosunga, akokoma kaka papa toyebi vraiment tomoni art to posa na mwa moke na tableau na yo kuna na mesa na yo tomoni portrait na biso oyo vraiment kitoko portrait moko vraiment ezo signifie nyonso mpona kati ya portrait na biso. Awa technique nazosala eza peinture à huile sur toile. Nalingaki nasala un peu exercice moko oyo ezolakisa le marché, la scène du marché. Tu vois, dans le marché, ils ont le marché, ils ont l'église. Marché, ils ont l'embouteillage, marché, c'est un peu désordre. Marché, marché Gambela. Donc, au moins, maman, même Banzungu, Batapousou, Baza debout, Batozan l'air à l'air. C'est ça, ce bozo, moi, ma silhouette, maman, même Bassani. Vraiment, balobi oyo elakisi embouteillage eza lokola marché Gambela, Zandu, Sigida, marché nyonso bana poto bino mpe kuna na kati ya Cape Town Emmanuel Célèbre oyebi marché nini ezalaka na mpona Cape Town kuna ya embouteillage. Sylvain Ilunga na kati ya Algérie oyebi marché nini ezalaka kuna na kati ya Algérie nakosenga deja bayeba aider biso na papier pour papa na biso bakosalela biso art moko boye toyebi te kodessine mama Olive redessiner Kabila redessiner Kisekedi to kodessiner Maître John de Prince Switzerland toyebi te bayeba mpe ko aider biso na papier. Mais fais ça non c'est parce que c'est ok c'est sûr des minutes c'est BD ba Naomi parce que Naomi des fois dire tu trouves ça la libane. Bate awa azo dessiner nini tozoyeba te papa meka mpe koexplike biso siko awa ozo dessiner nini awa moni na baculture na biso tobongaka baorigine te nazomeka kodessine mpe bamaske africaine bamaske congolais couple moko ya bamaske neti bamaske pende wana eza baorigine na biso vraiment na congo awa situnu le bacongo le pende le bayaka basorte bamaske eza ebele ebele mengana ese mpe koexhibe eloko moko ya rapide nalakisa bato ke maske couple ya maske. ok so nalandi bien nde eza boye eza couple baza couple mwasi na mobali mwasi na mobali voilà oyo eza mwasi oyo mobali
masque ezalaki nini. Tu vois, à l'époque avant peut-être célébrer manifestation moko ya deuil ou bien un mariage na village bakoko na biso bazalaki peut-être porter masque oyo na figure na bango bazobeta bambunda bazo se communiquer entre village oyo bango baza na village oyo kuna ezoya kuna mosusu ezolakisaki il y a un problème na village wana ta biso balati masque oyo ezalaki na valeur ezalaki na puissance na yango masque na bato baboyaka vraiment baportrait na bandako na bango bato banégligeaki surtout baportrait ya bamasque eboye okoyebisa bango nini? Bon batableau oyo bato banégligea mingi mpe vraiment tokondane mwa bafilme ya banigérien ezobima wana na bamwa bapaster misusu oyo bazoyeba vraiment te importance ya batableau na ntango ozoteya il faut oyo expliquer bandimi bien ke oyo ezali mpona kisi te eza babiloko baorigine na biso bakutime na biso bafilme ya nigérien mosusu mpe kobebisa baimage peut-être bazwi œuvre d'art basali yango image na bango ta mosusu ya filme moko ya nganga moko boye yango ezosalaki baartiste mpo moni mwa babiloko na bango baœuvre d'art na biso mpe ekitikiti non fo oyeba origine bamaske eza baorigine na biso oza boye vraiment soki motu moko aza na Europe to aza libanda mboka ndeti Sylvain Ilunga na kati ya Algérie to Emmanuel Célèbre na Cape Town kuna aza mposa ke osalele portrait moko ya monene est-ce que oza pe na facilité wana to possibilité wana? C'est possible osala po tosala yango déjà kendaka na bamoyen tout est possible tozwa na bacontact na ye akopesanga souhait na ye posa na ye baimage nango na kosala yango mpe normalement il s'agit ya kotya na agence ekende il s'agit nga na koki esala yango kuna nake il s'agit ya koya awa mpo tosala yango tosali yango bapossibilité nyonso ezali bato bandi mosala est-ce que oza mpe na bana oyo obimisi na mosala? Oui, d'abord nga ntango na 6 classe naza na atelier naomo travaille na atelier bastagiaire mingi oyo bauti aussi sa classe baartiste mosusu bauti aussi sa classe bazalaki bastagiaire nanga bayaki stage basali stage mpa nanga professionnel basisi bakei naza mpe na 2 leve nanga na bimisi bazali bazotravaille lelo baye te kala mingi te bakoya na titindi bango makambo na mosusu oyo nde otravaillaka boye est-ce que bamateriel nyonso osalaka wana mwa sponsor moko boye to producteur moko azoproduire baportrait na yo osalaka? Batableau bamateriel na biso eza difficile pour trouver ça mingi ezaka mingi na poto vraiment yango tozoyebisa bakonzi ya mboka bamekobongisa nanu batala mpe ka na biso nanu mwa bien toza vraiment na bamagasin ou bien na bandroit mo appropriété ya kosomba bamateriel artistique pour les artistes des matériels vraiment approprié pour les artistes donc esengaka ami mo azovoyage azokende poto otindi ye obia ye nango bon bachinois mpe baosa effort ya ofonga biloko na bango mike même si eza ya baqualité te mais yango tozoutilize kaka donc matériel ya mwa pasi yango mpona problème ya sponsor toza na recherche wana oluka sponsor. Un artiste doit travailler avec des sponsors, doit travailler aussi avec un manager. eza bien yo moko osalaka mosala nyonso te yo moko dessiner yo moko osala bacritique donc fozala na critique d'art na yo fozala na manager na yo yo oza wana kaka na télé odessine bamosusu bango basali biso oyo eza difficile mpona otrouva bongo mais tosala kaka effort même na difficulté wana il faut na travailler kaka nazotravaille naza mpe na recherche ya manager oyo akomonana autosponsor mo akomonana on travaille avec lui. Vraiment, merci beaucoup. Naibiki bana poto nditi mutu kwa Gaël Zantonga. Mutu azana 7666 esprits na ndoto ya mutu moko nga binga Gaël la femme sacrée. Pas comme les autres uniques à son genre Mobutu. Bino ko sa effort comme Mobutu na bino quoi. Mobutu
soko sali vraiment bimi sponsor to producteur ya mambo au moins tegeza toujours bien na biki ngapi na ozo papier na dessiner na koti da na kati ya maison na koti na maison na obanda nkalo na ozo da papier na dessiner oza na posa na dessiner déjà à s'abonner kana na Vérité Universelle Télévision beaucoup moins na ko dessiner bino kitako kande papa na biso zo former biso nika ko yebisa biso soki mutu aza na posa ndetiki aza na posa aya na télé na yo awa akozwa yo adresse na yo ya télé. Bon, mutu aza besoin na nga mingi ezaka na contact numéro de téléphone numéro na nga ezali 081 65 77 984 ou bien palinga mona nga na Facebook nazali na jeringinamau @yahoo.fr. nyonso baza na mposa ya kozwa papa gérer apesi numéro ya telefone wana apesi adresse na ye ya Facebook nyonso baza na mposa ya kosoutenir ye neti Sylvain Ilunga na kati ya Algérie Dombwila de Bundeuse mpona nini te si Jares autre lo musique na kati ya Suisse mama Vicky Cartel mwasi ya Boboto mpona nini te na bosani te Emmanuel célèbre depuis Cape Town de Jedori na mambweni na kati ya Afrique du Sud mama Jeannette mpona nini te na bosani Fabrice Bukasa na kati ya Angola na pesi bino nyonso bolingaka oyo Gilora Gila bilenga kati bambote belé na pesi bato nyonso balingaka ngai ba o nyonso ba soutenir nga mpona nini te technique nyonso ba osala ba effort ki ngana mona na toujours na mikili ya poto na pesi mama na biso superviseur na biso mama ani mwasi ya mbiji na pesi yo bambote belé mpona nini te mon boss maître John depuis Switzerland moi la poto ya tanga balobi ngai Lora Gila bunami kitisi lokola fufu na kati ya nzungu maître John zala ekateli nanga we bakotombola ngai bakotombola nga balobi mikolo tokotuna kaka zaza mpona nini zaza se retrouver na kati ya mai ya terrasse etake baninga na classe bazotanga zaza ozoluka nini na kati ya libula mai ya terrasse voilà papa mo bambote na yo pa 2 ou 3 personnes bango balingaka yo merci wana ezangaka te na opesa bambote na ngai mingi na camarade nanga où tu travailles mingi trop Zingzong l'artiste Nzinga il est en Europe il est en France na opesa susu bambote nanga mingi na club na biso ya ba vétéran Bel Espoir où ils allaient na président Kalemba pe na bosanité Séverin Teka Robin Teka na bosani pe témoin nanga de grâce ngina maozola. Merci. Merci beaucoup. Vraiment, on a eu qui te coûte dans les sources n'ambala sima trop coûte à la même heure, même chaîne, puis même jour. On a eu que te coûte à Naboza le belé. Abonnez-vous massivement sur 3W Vérité Universelle Télévision. Balobi, nautika micro pour nga pena Disney.